Repos le wana, vewana a mérité ta grippe mon côté to, a mérité ta mérite mon côté la musique à Congo ezati. Non c'est vérité. Nanine. A mérité nanine. Oh, tchatchu kufati. Tchatchu ya mamasi ezara soute kola na kisangani. Abota mana lemba pété. Pour quoi ça biso kaza mona lemba. Ba futila ne na lemba. Est-ce repos le wana? Tena lobi ba futila na lemba. Akoli na kisangani azui mwa taya kokende poto kotanga mwa muke mais atanga na ekola ba voyou na poto bato basomba mo fleury ba musicien c'est jibe pia na wera son Kofi famille moleka mutu pesa ye partir lupango azaka nango wana chantier chantier pe atoni sa ba hi ako tarano na héritier aza mwana na yo na musique na ki âge ye ki jalousie ndezo sala Kofi Olomide po nini bana wana ba héritier pour nini ba obeta ba concert na poto yo ti okoyoka na fali pupa so yoka na fali pupa te o tika jamais ota visita aucun visita ministère ya okene Paris peu en plus ne makwaza président aposa na Paris pour ça que kuna ba okanga ye po ya violaka abi mukolo mobimba azalaka buzoba alingane buzoba na batu légende ya nini mais masa yo osala masanga na publicité ça est la publicité hôtel les banquiers Kofi Olomide c'est papa moko buzoba si to kotanga kombo na ye bien c'est papa moko buzoba taka mto kota rando na odile manzaka asukisa beta un coup KO il faut comprendre que Kofi Olomide za ba ki jalousie nda osala mais tous les salles a otia la pota obeta ngota OK beta hippodrome kanate pa maman et comme annulé et comme reporter ambassadeur ya nini ya mo fleury za la paix a été ba pesa lupango mo fleury na famille moleka oui Kofi Olomide tika jamais so mamo fleurité so otali na génération monaka wenge musique à maison mère wenge musique à maison mère pour faire biso jibe piana papa biso jibe piana to tikele makama bilamba ye fa bunana ba makama ye fa bunana makama bilamba kaka repas musique a tikeli we raison état que camarade na ye Adolphe Dominguez azara musicien na biso wenge musique à maison mère tata oyebie Adolphe Dominguez tata Dominguez oyebie ye azara musicien wenge musique à maison mère donc Voilà, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez, les abonnés fidèles de Tozomo na télévision, vous êtes tellement belle on a l'émission Nabino, Soukanama Solo avec votre humble servante Princile Yambo, qui doit continuer toujours à s'abonner, pour s'abonner, pour commenter, pour aimer ma vidéo Nabiso, et ça la Nabiso vraiment qui toque, oh non, s'abonner à la chaîne Nabiso, à s'abonner à la chaîne Nabiso vraiment, avant la chaîne Nabiso, vous allez vraiment décider de faire la vidéo, l'émission, il y a bien, bagage, il y a propre, ma découverte, il y a bien. Je jamais regarder l'émission dans ça que je remercie ma maman chérie, maman Riti Makoma, Babi la maman de tous, une servante de l'internet, n'a pas soit un mot de belle maman. Et pour sans oublier, monsieur Dieu donné ma ouéja, n'a pas soit un mot de tellement belle mon cordon derrière la caméra. Là je vois Junior Lowata Zara toujours on a pas tout ça, toujours ça qui tourne on a chaîne émission ya. Tozomo na télévision quand on est Sabino, on a pensé à un question na fana qui au ça que nous avons invité mon co, azar vraiment spécial. Dès na koyamba eto mekepe kobeta masomingi ozo cartonner l'internet naza déjà naye na kombo ya Isaac Ele na koki jamais kokota invité na ngasa ke na remercier bato ba ya biso n'espace na biso awa na lemba côté ya terrain ya GD donc so komika wana oza vraiment mobimba babi Flat Hotel HB le banquier tout ça vraiment wana espace moko kitoko ya propre hôtel moko ya propre na prix moko abordable de oza pour ça vraiment ya kokoma awa oza pe na pour ça vraiment ya numéro Isaac Elazana ko pesa pe numéro vraiment pour bokoma na déjà invité na nga na kombo ya Isaac le défenseur ya bana weye to beta ming masolo s'il vous plaît le wata panzela na caméra na ko ça Isaac bonjour. Ouais, donc bonjour pour ici la monde qui non la continue à essayer de par rapport au non donc naza de na esprit à pembe OK parce que PDG n'a pichu lele donc papa a Keren lele papa na Esther lele et aza sous DG à entreprise ya munene oh déjà batu bayebi entreprise ya voyage Super Café Atlanta où ils dans la 7e mairie justement na avenue Tropique donc à diagonale na hôpital Bondeko. Soko ye wana beta développer novement donc tout ça na Canada Express izawana et au monique no lelo oyo États-Unis il faut ka bozela kaka na novembre pour beta développer mais ye a facilité pe sous ba congolais
Robeta Canada Express, Rokende Mbalamon, Mboka Bavina Biso Barigo Timba, les plafonds de Montréal, papa na Inisi Timba. Et Naïsara, en tout cas, soirée, tous en soirée, donc soirée Nabiso Oeza, les 29 et les 30 juin. Donc, tu as bien quinoa, donc partout dans le monde, au moment où vous avez quinoa Nabiso surtout. Les 30, il y a les 30 juin, tu as une soirée où il va partir à 16h. Boya vraiment, il va quand même bien, où tu as une affiche Nabiso, il y a promotion à hôtel, donc pour la chambre, pour la chambre, il y a kitoko bien climatisé, télévision na kati, nyon surtout na kati bien occupé vraiment. Et au moins la chambre, on a pris vraiment abordable, na $10, il y a pamba, au vraiment $10 à pamba, là il y a des conditions bien. Et bah déjeuner zali, tout ça sous na même les 29 je crois les 29, tout ça la soirée les 29, les 29 tout ça la soirée mi balé, tout banana billard. Donc muto tout Kinoa tout au aébi ko beta billard yaka le 29 donc na hôtel les banquiers au romona vraiment boye wana o aébi ko beta billard yaka wana o beta billard na yo et ceux qui au bimi les premiers o wana prime na yo o ba ko pesa et pas gérant na biso merveille matondo abonné fidèle to zomo télévision ba comprendre que na bi vraiment moko ya bana wengende to beta ni masolo to après quelques années to ekomona Linda Papi Kakol na poto donc batant vraiment belé ba ne vraiment belé quand ndaki na États-Unis pour na moment robota non mais les ekomona moment en Europe après quelques années mais quand peut expliquer biso Isaac et les pourquoi. Ouais, arrivé à Linda Énergie, vraiment que je salue place à Zali, monter ma papi Kakol c'est bon machine qui est notre chef et Wenge musique à maison mère Mobimba parce qu'il y a qui est mon côté, il y a qui ensemble na Wenge musique à maison mère. On dit que no ba Linda Énergie wana azara toujours dans ces Wenge musique à maison mère. Azela toujours ba pesa ye au Zali des côtes finales na ye. Il y a un les rois de la forêt tala lubi non, na tina qui aux États-Unis pour que obota a boy ne robota aux États-Unis. Albité moi na ngabo na boy moi na ngazala américain, azala camarade de Donald Trump. Il faut azara donc camarade et papa biso Fachi, maman biso Linda qui kobota la Kinshasa et on raison la talabité, il faut que de Paris ça pour la préparation, il faut qu'il soit installé kuna na Paris mais on raison de Wenge musique à maison mère na micho ba na Belgique ba kenaki festival que na peso di le manzaka moi si nzambe CP ya mboka au garden déjà comme coach pendant 13 au di le manzaka que je salue place Zali ba kenaki kuna et na yebi que non ba catholique ba inongo ba musicien na biso Wenge musique à maison mère na micho ba aussi trouver la carte ya Belgique au festival les la carte ya Belgique wana parce que boyebi que non les rois de la forêt aza muto oyo azongisi génération na bango na ba concert na poto akobeta Adidas Arena na Paris akobeta IG Arena na Belgique ya omoni batali que non musicien nini o azaka na succès na Kinshasa ya makasi o ya génération ba falite ba génération ba fierté génération ya bango ceux qui na lobi génération na bango ezali Kofia JB Piana, génération na bango, Kovia, vient biso Kovia. Mutu Nguba. On comprend donc je crois que non. C'est ça que je comprends pas cette émission les bande. Tu na babysitter, non expliquer. Mutu na succès, ko les kabango tout. Au moment que les rois de la forêt na mitu en Belgique, ba les gars na bengi na festival. Na habité aussi qui pour Nico maman Priscilla. Voilà vient biso Kovia. Ambassadeur à Lokuta. Ambassadeur à Lokuta donc il na pesi vraiment bana wenge ba yebi kino maman biso Rebecca Fallon Kaninda moi c'est Pembe vraiment moi c'est Star vraiment maman Rebecca Fallon Kaninda vraiment activement il y a Irlande ayebi makamna solo la vraiment donc wenge musique à maison mère na micho bana kati ya Belgique mais passagèrement biso Linda Énergie maman na Chilo maman na Mervedi maman na bana belé donc le rôle azaka cheftain ya wenge ya ba desses ya wenge de ba memaki na Paris donc bato ba mon gravité je crois que nos juniors notre caméraman a comprendre que non contre mettre à lobby vérité les défenseurs à bana wenge voilà on a artiste un biso en Belgique on a festival pourquoi pareil nde na lobby que non we rasone donc ser banga na dine mulasi kutatuna inga kesho wana western no se kwatanti ya bana na dine mulasi western se kwatanti ya bana yaza na Belgique mama ya bato ya Laurence Bichoki mama ya bato ya Simplice mama ya bato ya bébé Kabibi atuna inga kesho lobby apo nini ka le roi de Frenga bi non yo yebi depuis bokoli na wenge musique à maison mère ce qu'on a kini awa na Congo awa mais c'est le roi wera sona zate wana za les seuls musiciens oh que non est-ce que d'abord wera sona za les seuls musiciens musiciens yembela na yena moi c'est na pauvre papa biso Madilu Madilu yembela bango taka na c'est pas la phrase mo boy papa biso Madilu personne na me place ayemba lobi papa Sacramento soki ozalaki po papa Sacramento bano linga libala wera sona ma Sylvie mapata te ote wera sona c'est foyou ba musicien ba foyou banini mais papa biso Sacramento ayeko kufa ya omoni papa biso Madilu atuna aisi papa Sacramento soko ozaki na bomoi olingi omona ndenge nini wera sona komisi Sylvie mapata taka wera sona ya bona micho papa nga le roi de la forêt so alobia bala mama biso Sylvie mapata fa bala ta safwa
pombongo eze belé a comme si la stabilité au tondi makutu te États-Unis ba mapangu par-ci par-là repataka mutu ndogo ma Sylvie mapata azala lupangu tina Romanie azala lupangu tina ba kota ba Dubai ko Romanie les amboka moko ta ba Dubai na kati kuna za mboka ba prince na ba roi na ba reine na ba princesse. Donc vraiment les rois de la forêt azam ici il faut te féliciter place azali vraiment papa nangai courage et force-toi toujours na musa ça poso ya tiki musique nani akozwa relève naye parce que so otali na génération monaka wenge musique à maison mère wenge musique à maison mère pour faire la biso jibe piana papa biso jibe piana to tikele makama bilamba ye fa buna na ba ye fa buna na makama bilamba kaka on pas musique à tikele we rason était camarade naye Adolphe Dominguez azara musicien na biso wenge musique à maison mère tata oui bien Adolphe Dominguez tata Dominguez oui bien il azara musicien wenge musique à maison mère donc na onenge moi mabete wenge musique à maison mère à part we rason ou na Congo après le roi de la forêt mutu suba robengisi na festival azate akinaki na Angleterre awa bomonaki na mboka vina nga Chim Chiswaka papa na Miradi Chiswaka na fondation ne mobimba Chim Chiswaka comprendre na mboka ba Kevin les jeunes pato comprendre donc on sentima que non le roi de la forêt mutu oyo ça y est na musique à Congo il fonctionner na ngoti voilà donc à quel festival pour nous préparer à Didier Sarr à quel point préparer ba concert non surtout ya poto wana tout pour ça la quand même biso bien biso bana wenge. Et donc, quand on a rendu au vraiment, ils ont circulé ma casse sur internet, il y a Kofi Olomide na héritier Watanabe. Tout le monde a mouru qui va voir ces obi, mais Kofi Olomide n'engue zobeng héritier Watanabe, moi petit on a muté. Donc après moi on a muké wana. Eh passe à Pambe. Donc abi mukolo mobimba azalaka buzoba alingane buzoba na batu. Ah légende eboeba. Légende ya nini? Mais masanga yo osala masanga na publicité. Ça est la publicité hôtel les banquiers. Masanga légende de roi. Eza comme masanga. Boss nanga pichulele papa la kerene le na Esther le la yebi makamna solo la na yo. Yes ko yonga e pa na e pa boss pichulele nga za pire petit na bureau ne numéro 1. Donc nga za bureau na ye, na za travers na ye, na za vraiment nyoso ya ye. Na za pena mona musala isusu ya ye lisusu. Donc ayebi makamna solo donc Kofi Olomide c'est papa moko buzoba si to kota na kombo na ye bien. C'est pas moi buzoba taka mutu akota rando na odile manzaka asukisa bete un coup KO on prend yo ekota rando na héritier watanabe o azali mwana oyo obana ko ambia kota la caisse na yo na so no makambo moko boy na biki mama nanga emeka tuku bienza vraiment na ONG House of Grace o eza ekamami na cordo silva kantu vraiment mama emeka tuku bienza vraiment ayi makambo na sola masa nanga ABC Lutete Eric ABC Lutete ayi makambo na sola boni basango ya Miradi moi si ya pembe wa kotsango nginanda kuti ayi makambo solo vena biso Rambo o to benga ke Kovia comme to benga ke Kovia eza papa biso King Kester pe asonami alinga ba rando moko terre à terre na batu so ayebi te ke no to dato timbela yina ba biloko wana nata oyo héritier zo beta ba concert pe en plus il faut comprendre que faut le mideza ba ki jalousie nda osala mais tous les salles a otia la pota obeta ngote. Ok, bête hippodrome Canada. Pas maman, et comme il annulé, et comme il reporter dans ta concert, reporter. Kofi reporter ma concert na yo, reporter. Ya comme ambassadeur. Ya nini? Ya mon fleury za rappel a été, ba pese lu pas mon fleury na famille Moleka. Oui. Kofi Olomide tika jamais so mon fleury té. Ba to so mon fleury ba musicien c'est JB Piana Werason. Kofi famille Moleka mutu pesa ye partir le pont azaka nango wana chantier chantier pa atoni sa ba hi on ba chinois lu pont mobimba ka ba chinois reprendre donc il y a ça jaloux par rapport même ba kombo zo pesa wana ba noma été ça est-ce que bike wera so azaka vrai ambassadeur de la paix est-ce que bike no passeport wana oyo azolo bila wana ça ka découte après son passeport donc viens moko boye soko lamuki olali olamuki actualité olali olamuki actualité mais bato tonezo simbata et ce qu'on peut le voir alekisi blana mosaka awa pour chanter le la blana mosaka que je salue place azali reprendre alekisi eta pour rien na musique bali bomba badi ki di donner ba fanda na orchestre wana reprendre ce que ozo mona que non sans sikuté yo ko tarano na héritier azam mwana na yo na musique na ki âge ye ki jalousie ndezo sala Kofi Olomide point ni bana wana ba héritier point ni ba obeta ba concert na poto yango mo ina pesi ba presse ba kali ba réseau ata ndenge tobola ye
Reprendre, pas tobola presse bakalit. Atobola ye, atobola presse bakalit fort, comme ça est mabé. Pour ba chroniquer, on est surtout dans ba chroniquer, on est surtout dans. Mais tu vas un bandit. Oh, via biso fali yemba tu ba bandit na viande comme kamundele. Ya comme ça presse bakali kamundele pas même na pototi. Na ba merveille rambo, so merveille yambo, so yambo, so yambo. Merveille yambo. A comment tu fali? Reprendre. Donc, oh, ça la kofolo mi des années qui jalousie. Azomona ke no yazo tia ba date na poto ezo simana ngote reporter. Yo ti okoyoka na fali pupa. So yoka na fali pupa te o tika jemo zwata visata aucun visata ministère ya okene Paris. Peu en plus, ne ma croisa président apo ça ne Paris. Pour ça que kuna ba okangaye, po ya violaka. A violaka ko? Yo bina violaka auto abetaka mutu abetaka da 16 mobu na nani? Na Kenya. Ona ya violacity. Ko beta mutu ya violacity. Yo kasi viola nini? Ata ebo mo pe violaka. Ata oyo biwana violaka. Mama na violeur. So lokola otake no wenge omoni kovia problème ni ezala na vile biso kovia. Ye alingaka te wenge zala. Nde wenge zala na vie na ye esa ka mutema pasi. Ba bono ko landa ba oyeba te kovia na lo bezande kofi. Na lo yango na lobi te masala nga pledi moke. Garçon capable na kati ma lion ayibi makambu na osolola. Ye akazaki no koti héritier rano na faire gola. Non. Bagolo bana terre supporter babuzo bana ote reprendre donc yene zawana teke makroza en vie aza président ya France ya okenaka France te pour violer l'équipe makasi ya violaka même na podium preuve ane bomonaka era akendaka ko sala rep na poto a violaka da 16 mobo na podium a obeda da 16 bato na fesse eza viol c'est na Florence sous la mungala Paris et c'est na kosi ezaka viol na mboka na yo et pas masala na merfinga ma ba les grands managers na mboka ba ya ba moja musique ministère de plique. Reprendre, namboka ba original Bendele. Côté odi le manzaka moi si nzambe azali. Muninga o Élysée bokota ce qui pour préparer pour Élysée bokota ke des poteaux. Donc vieux moko boye, jaloux ko sakanate, vieux moko boye muta buzoba, vieux moko boye. Donc ne comprendre la façon d'être na été. Donc yo na âge na yo et ça la ko bien ka to ba makaka ba respect. Ponga na koko na ye, na âge, na koko. Mais na komi ko koma na niveau ko sa ba reproche moko boye. Il y a un peu de temps dans la que nous viens au salon reproche à Makima. Pour moi, il y a un reproche dans Makimba Moko. Pour moi, les articles tic-tac. Reproche dans Makima Balamoko. Aux hommes, on va vivre Moko Boy, c'est respecter. Pesa âge na yo d'abord. Pesa on na niveau nango, mandef ya pembo tia. Pesa on niveau. Maman na biso na nywana. Oh, atia la kati anda kuwana. Cindy leke. Ah? Cindy. Nani? Cindy non, maman si. Mama si nde nani de komoni ya mwana mama si bon pesa ta mama si mwana mama si faut bota te mama si azala besoin obota mama si azala besoin simba mwana ti zwata no ya kozongira no didiston mwana na yo oyo zolo ba fali azotambusa tambusa zwata ya kopesa no éducation epa ya didiston mais kasi te otako na démission ne mo akendeka kosala epa mombele alobi ke otangi nani yo tanga pede na mission na ngabonde boni boyko yo le bagage non asake pa na yete asake pa ba journaliste ba chroniqueur internet ya poto yo tanga pede boyende liko mama na ngai loba makambo loba tanga ko pa to est-ce que tanga kombo na yete sene obi ke no pede moko boye David mumbe po tala mumbele na isa déjà yaka la quartier na bino mumbele awa ya o mama baya ndio pa bote kama baya na weza luza na mumbele na mumbele ko kombo bima mumbele place wana ti okay reprendre tellement baoteka mabaya makasi na wenzaluza nde bapese mumbele mpe aza na libando mote libandi wana koma nango mpona komema mabaya na mutu te aza na libandi siko mona moya obimisa libandi eza te yango moni siko efaire komema mabaya na mitu bapese kombo mumbele siko se wana na mumbele bapatuka bango babenge mumbele wala siko ye bien kaka banani bien ba plage wana ba baya wana na mutu azokena mpo azaki mama na porteur na mumbele wana yango ba pesi comme mumbele yo c'est comme na yeke no te comme famille bango te ba reza no familial comme ya famille ya bato za lokola nani jogo na biso lokola nani mumbele ndombe wana nde kombo na ba mumbele ndombe mabidi nde kombo na bango ya famille so c'est que ya botama na famille ba mumbele ndombe mabidi na hebiti. Mais posez question. On a une émission na pas chroniqueur ya poto avec un bijou en bête na hippodrome on préféré pas na o aye bazana mi kiliba ba kotisa e. Bana nini? Po didiso na oyate. Didiso na oyate, didiso na koyate ana table wana te.
ndeko na biso mususu wana boye nani ceux qui bakoba bana boye na ba bakoba bana ete ala bakalo bana combien o papa ngo mukolo ebo azo ko rassembler bana te donc oza ba maîtriser ko rassembler bana ote bana oyo moko boti wana te ko rassembler bango te bana oyo bimisi ba na musique bana oyo bimisi pe na musique ozo ko ta ko rassembler bango te yo moko ranki na fali pupa fali asali yo nini fali osala honneur à quartier la tête. Il faut que ça fallait bien mon ordre respecter tenir respecter. Na lobi boye boye mon ordre se respectaka. Essayer na niveau à côté na mundo kona hérité. Hérité ça moi na eti. Ako za pe koko na Baroki wana. Ba James. Il faut bana wana no bana affection ya papa ta. Autre ça ben autre on va voir si monsieur tu robima lobi qui a fini à hérité somme de ceux qui sont bon ça va. C'est bon kasi. Akangisa batute. Ngasko na oloba. Est-ce que vous avez vu que ministère a vu que Kovia azara mutungu baboy? Oh, mais nazo détendre azalakati. Mais il y a le big héritier ça tout miké azapo itala naza na assurance. Obi ni azaboy. Na tambo na assurance na zoto nanga. Na boss nanga Pichu Lele. Papa na Esther Lele, papa na Keren Lele. Na boss nanga Junior Malaïsa les mystérieux. Comprendre? Il y a za tout funa boss Junior Malaïsa les mystérieux. Il y a bateau ya Oliva da Volador, il y a bateau ya Dejapo, boss ya bateau ya manager d'animité CG na biso. Donc bon rétablissement master nanga retirada, BD retirada. On comprend. Donc joyeux anniversaire na master nanga pindi les grands changeurs na capella. Ce yo bete langa nini? Babo binyama baby makamna oloba, les amis de Junior Malaïsa baby makamna oloba. Il y a des détails qui hérités que nous héritons ça petit dans ça tout miké boye. Ce qu'on a lobby boye. Vers la biso Kovia, oya mutungu ba, vers moko boye, atiaka ba légende na pochi, vers moko boye. Mais mais yo lobby na expliquer. Et à des singa contre maître, les défenseurs bana wenge oyo, azara moulaï tout miké boye moulaï boye. Non boye ote, azara apege aga boye. Non boye ote parce que ça on ngana zali. Est-ce qu'on peut le voir donc ngana déteste ko oya zaleli. Est-ce qu'on boni que nous za ma PPT, akangisa batute. Donc fait moko boy rankinier na ndenge moko buzoba donc makamune na mona nenga loba wote po eyoti na bisa ba mom susu na oke no na utiliser ngote bato ko mona nga impoli parce que ngana ba mère na nga bala nakanga mama na nga emeka tuku bianza oya ONG House of Grace ay sanga mwana nga ko finga kate nga bala na nga papa biso lokwa ba Jamaïca Samba soki na bwaki lokola Alexandre Miller chip à télé 50 never pas biso Jamaïca Samba alanda kanga. Parce que l'éducation est fan de papa biso et papa biso Jamaïca Samba. Nous avons vu dans le team Chiswaka papa na Miradi Chiswaka. Barigo Timba. Les plafonds de Boréal. Nous avons Kevin Legend Pato na niveau ba Londres wana. Nous avons massa nga ba Bledi Moke un Gaulois qui se respecte na kati ya Lyon. Base na nga tu ya Lyon ba ibi makamna solo la. C'est na nga Florence sous la mungala pareil ça nga ko finga te. Na di de mulasi memema pour na koli mingi mina na di de mulasi western so tanti ya bana. On comprend le donc ngai na finga ba mais expliquer ane o batu bazali yo ça la voice pe après c'est vieux yo za makasi na ba voice pour na nini on lande là Odile Manzaka awa Odile Manzaka c'est femme mariée Odile Manzaka bête un coup KO veut dire petit nanga non mais plus on est athée oza mukolo c'est respecté boss mboka yanda kuna yo ambassadeur yanda kuna yo. Oh nini tala chaque mtu za ambassadeur na kwa na ye. Repole wana ve wana amerita ta grippe moko teto amerita ta mérite moko te la musique ya Congo ça ezati. Na so vérité. Na nini? Amerita na nini? Oh tchatcho kufati. Tchatcho ya mamasi ezara soute. Il faut boire le loko moko. Quartier matin ezaki ya batutuka ya banani ya ba vela biso ba samititu. Wana ndezaki quartier matin. Comme quartier soir, génération Bercy. Pour toi, quartier matin, na quartier soir. Quartier soir, les génération va faire la fali pour pas génération Bercy. À ça la génération Bercy pour nini? Pour na komona wenye musique à maison mère nenge nini? Prévané, baba no répéter kala ibwingi. Ngana ibwingi. Aya. Sans c'était, c'est déjà quand tu as son à répéter tant de monde. Ils ont raté. Donc, viens moi boy dans le monde de la musique à Congo. Mais en plus, bon, c'est bien parce qu'ils sont congolais. Oh. Et on a compris la réponse à congolais ko. Akola na Kisangani. Ah, bon Kisangani ezanga na. Te akola na Kisangani. Abota na lemba pété. Pourquoi ça biso kaza na lemba? Ba futila na lemba.
est-ce qu'on peut le voir na te na lobi bafutela na lemba akoli na kisangani azui mwa taya kokende poto kotanga mwa muke mais atanga na ekola bavoyou na poto ekola bacriminel atanga ki criminaliser po asala toujours bato mabe ki crime kaka na musique après papa biso ki question et mener personnel mais papa wemba bato apese mutu makasi obi bazo yemba à l'époque baba tina musika siko ba ka famo no qui que ça ko via petit nanga yo yemba mabebo endeni il faut yemba boy on m'a dit so scatter les alakande boy rompion yo c'est ka fort on comprend le là on va mabeto ndeni junior sinon on va mabeka teti na biso émission on fait biso ko pote ba comme solo ba te nazo makambo eza vrai ya vina biso ko via président ya quartier matin na quartier soir comprendre muntu bakabela lupa na mo fleuri chantier ya ba chinois hiho mais bakabela lupa yo oni mate poani ki otuna ko seni okopesa na vie ko kofi la ko pesa conseil yo kasi natangi kofi ya kofi Livingstone yo bate kofi Livingstone pa zalaka ngaso moni natangi kofi c'est kofi Livingstone donc mopao ngape na mopao eza patron ngape na mopao ti nesse espace so déjà te mokonzi ya famille na bango ya biso te conseil nga pesa obi na boya ngai na nelo mona lobaka mutu soki azui te akolata ya kosukola pour to sukola ka mutakala bolumbu na français bolumbu opakoli mafuta ozui te akolata bilamba olati basket na yo est-ce que mutu abongo kopesa conseil ana conscience iti liboma ko so tike na prince awa amoni mutu ko ya pipi akima mbangu siko opesa conseil nini pour ana conscience vete osa makambo ana conscience ayebi o ya osala ce qui n'a pas ces conseils c'est à doser whisky pour âge de wana et âge à whisky souté il faut doser whisky c'est ça conseil n'a pas passé en wana voilà d'accord merci beaucoup lelo est arrivé à moko ya artiste ya mboka na biso na kombo ya Robinho Mundibu Isaki na c'est question te loba oh ya utaki mikili azali na conseil biso so doyebi il faut ba ki koyembe lelo azoya pena soldat na so banani conseil wata ye na soki Robinho Mundibu pakistanais ye ata ye na aéroport kaka jeune wa bibu munene na mutako yamba yeti na biboyi na ndemo abeti donc Pharaon Soleil Mutuku vraiment mon frère Pharaon Mutuku Soleil place aux Ali vraiment ba moté non place aux Ali mon frère grand frère bato ya docteur Gloria Mutuku et Sata Mutuku vraiment et Elvara Mutuku na pesi bino moté na kati ya Paris wana na moni docteur qui se respecte na kati ya Rennes docteur Louis Junior vraiment na kati ya Paris wana na pesi ba mbote Robinho Mundibu atika jamais beta concert na poto te héritier muto abeti ba salle nyonso to wana abani na Dôme de Paris ayo aussi la salle wana ba PC soldat ndé ba PC wapi ba PC boyo monete tana bandana na lobi boye mama abete plein na lobi nanzembo nini ukumatanga lelo ukumatanga na moko wala est-ce que wala nini banzembo ayembi rumba yembi ayembi rumba nani héritier ti ba rumba beti héritier kasi héritier za invité na eti est-ce que na bibo est-ce que invité ko yemba nzembo na faire go la beti ba concert na Belgique IG Arena abengsi invité Déplique JDT Soleil au moins que no ba invité ba yembi ba nzembo na bango mais yo yembi bando bandaki banzembo héritier nga esabino lo romboko na wenge musique maison mère na niveau héritier komaka nango azaki na ba musicien na ya bane ko engager et je rappelle voilà azaki na ba musicien na oya bane ko engager na kati ya orchestre lokola Robinho prévenir Robinho atika jamais ko tia avocat na nzembo ya héritier ya werate ataka avocat na nzembo moko héritier Guy Malela c'est musicien héritier so héritier atali mwana ye azobunda na poto azui ba visa te asali nini azui ba musicien na yalobi te zwa concert pesanga yo bima wana etaki invité sikoyo ne Robinho bima invité héritier afani wana ba musicien ba mishiko baza wana ba arnaqué baza wana ba jires baza wana ba masa tu wana ba miyembe reprendre donc ba pesanga ba Jack Love reprendre ba masa nanga lokola o abetaka sente wana Maliki sente master nanga so ba 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 wana te Maliki sente master nanga place azava na pesi mbote tozaka ni anniversaire moko boy à l'époque avant akoma pe héritier po Maliki sente aouté azaki chef d'orchestre et pas Mabiso Micheline Chabani
era longwe kuna yo comme héritier master nanga tozali na plaza master nanga maliki sente et chance quand mabuma na pesi mabuma base place azali po azape héritier otanabi reprendre donc Robinho soki bato bako yambaye bon félicitations bato bako yambaye azane mwana mboka bako yambaye ngapa biloko la ba Robinho rotuna maka ba Robinho te est-ce Robinho la muninga nanga yo tia Robinho muninga nanga Robinho la muninga nanga ta mukolo nanga nga ko so mambo Robinho te nga so na net musicien ni Robinho c'est pas musicien congolais c'est pakistanais mais oui nga on a regretté ka ndenge ndeko na biso na munene wana ya changu wana ataka libanda bana changu bolimbisanga Freddy Mbolongo on point bana changu vraiment bolimbisanga et comme ko fingi bana changu pamba et pas star na nga vraiment na linga makasi dans le pistis la chanteuse vraiment Sumbu pistis Sumbu la chanteuse vraiment place aux alliés oyebi makambo to sala na yo pe oyebi makambo to luka to sala quoi pistis Sumbu la chanteuse on point oui aza ma ko ta changu muta contrôler ka changu lokola moi sona moi c'est pemba zati donc ko tangela nga biloko na te on point ce qui na fandi na plateau no boy na mona lokola Lydia Ofranel maman Lydia Ofranel vraiment na lemba masala donc maestro maestro héros kanu na fala sola kama amuna donc so mama ba Robinho Freddy wana to moni Freddy na shomi bazo bolela nzembo moko wana bo te nzembo est-ce que na lona abete est-ce que yina numbolongo danser arota nzembo kitoko lokola wana ceux qui simite te na lobi boy shomi c'est un animateur chanteur Robinho na bi boy shomi abimisi nani asali challenge ya nzembo wana studio banda combien de mois oyo mbolongo boboni ke concert na bino na poto esimbite boluka actualité pe en plus tala erreur busali boko sala ka challenge kana kata studio ne baninga basalaki c'est esopi bino esopi opa maboko milai Freddy maboko milai muibi mais muibi ko oh nzamba bato ya shomi ya kitoko makasi bongo oyo ke consoler nga pona ba déception na zona na vie opa ce que esimbite luka mususu Reprenez, net micro na komo luka mususu. Debite te nga bolingo kota de simbite yango na luka mususu. Te eza par rapport ya nzembo ne ba yembeli. Maintenant za mariété et so moni na alliance. Non, na kata mutema na ngapi bato ba yebiki non ni alliance, ni fiancé, ni proposant, ni eloko. Papa ya bana. Oui, nga la bomba bana, nga j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. De 12 ans et 13 ans et 10 ans. Et 7 ans et 2 ans. Je suis père des enfants. Je suis père des enfants. Reprends. Je suis père des enfants. Reprends. Nous avons 4 bana. Nous avons 3 bana na Kinshasa. Moi, je suis 12 ans et 13 ans. Je dis on prend donc moi je suis responsable mais je ne suis pas marié et je ne suis pas engagé. Papa biso Dido yongo. Azala lola mwana. Yannick Dido. Te Yannick Dido azamona azamona na. Mana. Ya pa biso nani Dido yongo. Ah bana yolo. Il faut vérifier bien. Est-ce qu'il y a un qui dit de vous à moi j'espère qu'il y a un espace. Alors, il y a un mois à dit de Yong. Personne. Ah, on a massa Yaniki. Oh, il y a biso yolo. Oh, il y a moulaïwana. Il y a d'abord des meli. Papa la biso Yaniki dit de Yong. Papa biso personne mais dit de Yong à moi na wagenya. Moi na e biso to yebi ezali na lola mwana. Reprendre. Pour Nanzembo papa biso na se souvenir. Nanzembo papa biso di de yongo yemba alobi lola mwana talaka baleki no na si na sima. Et c'est pas peleki parmi na bango. Te batanga ya niki di doté. Ezali nesi boy. Oku tata so côté so pe boy. Le laza. Reprendre. Mais to yebi ke famille le bazali. Oyo ya boss na nga pichu lele. Ouais, bolimbisation na tanga komba patron na nga mingi parce que bolamu eleki belé. Donc bolimbisation parce que bomona tanga komba patron est trop boy. Donc Yannick alobi nini siko ya nani? Yannick dit de o azwa komba pa biso dit de alobi nini? Abi izaki ele petit na nga wana wana bino na besamba. Te ngana te na bikate loko wana. Oh.
hein, Sephora la Miss, la journaliste qui se respecte, donc on a à chroniquer vraiment à Entrata TV, na Yusra télévision vraiment, c'est vraiment à na savoir moro boy, bazara mimi na deka Deborah Kobe. Comprendre? Yannick Dido, ngana petit na été. Laisse na ko sola na voilà, na ko sola na Yannick Dido. Yannick Dido, talanga bien. Ngai Isaac, les défenseurs à bana wenge, Isaac et les défenseurs à bana wenge. Na ko sola na Yannick Dido. Yannick Dido, yebisanga, est-ce que yozalaka mwana ya papa biso Dido yongo? Point d'interrogation. Yannick Dido, est-ce que nga na ko zaleki na? Hein? Est-ce que nga Isaac ele famille ele mona bato ya Cyril ele mona bato ya Germaine Mikwampaka ele mona bato ya JR ele na États-Unis mona bato ya Bisele Nadine Bisele ah bengo za petit na na solo la ngai Isaac ele mona bato ya Solange ele tante na nga ko zala leki na mais bino e mo pe baba ki komba ba ki leki yango pe moko boye muta ko fala ka bala muki atongo ka boye o nga petit na nga te nga na petit na te Yannick Dido era yokota o excusez nga na simbi boye Yannick Dido era yokota wenge musique maison mère biso to ba parmi ba to soutenir ki Yannick Dido na maison mère so Yannick Dido yo ka expliquer te non te so ngamba Yannick Dido Yannick Dido to moni na odile e kakola zo futa la 7e mairie akomi azoni ka lipapa ya ligne d'énergie azoni ka bilipapa ya batakakol ya Shilo azolamba fufu azolamba biloko to baotine na wenze alimete to isi kakol boy po kakol azai vie na ngana bota mwana ye to isi kakol boy vie mwana bato ko kufa awa po yata mwana caché ya Dido Yongo yaza mwana Dido Yongo te vie mwana bato na pe ko lela mingi awa mais il fallait la muto nzana te afana la chez bango chez bakoko na bango ya fala chez bakoko na bango quelque part na lemba comme na abane ko futela et pas ba maestro et pas masanga maestro na lemba maestro bengana ye abalo futela studio maestro bengana ka pas baloko ko futa ndako te na quartier la te ni vocal ni nzembo kaka dance na mula ya zaka na kaka dance yona kaka dance oh non on comprend yena ka loketo dance kaka de yo mu do ko faire zo ka respirer ka dance ya ko binaka na wenge azaki na sima podium Werason papi kakol nde eto soida papi kakol na odile manzaka makamu na oloba Élysée Bokota yebi yango odile manzaka mwasi nzambe CP ya mboka oyo kondo 13 ayibi makamu sola era yo tia vocal pe en plus vocal atia vocal ya mabe ayaki na binanga yo wana vocal nini wana opan Yannick Dido na iso vérité bana yolo balingi te même ata age ngoma masala nga age ngoma na yolo alobi tika otama na kombo ya papa biso Dido Yongo pamba na yolo toyebe oui wana mona yolo to pona biso te oza mona yolo mais tika otama na kombo bato ya papa biso Dido Yongo pour au fin c'est pour rien mwana ya Dido Yongo c'est lola mwana o aza aux États-Unis asala carrière na ye na quartier la terre aye ko papa biso nani nyoka longo aya pas que États-Unis ko fana ne kuna so yo sikoyo na wenge et nani wenge musique maison mère toyokelo mawa et toyokelo mawa otie vocal moko ya salité pe en plus obi joue obi tala wera sola mystique wera balo c'est about kakol danser no otela ba shiro na ndako bina ka na ndako na kuna za wapi po wera sola ka kolula na kati ya ndako kakol po ezaki soki shiro olela na merveille ba olela yazaki lokola nunush na bango abandi loketo akobina wasko shiro atiki kolela so wera sola era ina tako bi mwana oyo aibo bina ye ifaya obina pechoyo po wera omete na bakoseleki danser za wapi ya mama biso ligne d'énergie na bashilo babimisi ye jour atia vocal na studio wera yebaka te na nzembo wana erepima wera yebaka te wera yebaka nzembo kwa oyaki na vinanga wera tuni oyaki na vinanga wera tuni oyaki na vinanga na nini yango so oyaki na vinanga mais on me fuka na yebi yango te na suka ka place o na yo kaka so Yannick Dido yo benga petit na yo ngai petit na yo ngai Isaac quelque matima du respect ngana lobi na bana 4 ya atana na bana na ye ya fa ne pas bakoko na bango na lupango na bango liboso batia hôpital po mutu ne sala bien te
Et bah tel hôpital place pour traiter taille. Ah OK, d'accord, merci beaucoup abonné fidèle. Et si li monsieur comme suka ba bi zango. Ah, yani ki dido pe si nango. Si nango. Longo la kombo ya dido wana. Longo la kombo ya bato ya dido. Papa biso nani papa biso nani dido yongo ayebi ya niki dido te atika PPT. Papa biso dido yongo akufa ava. Oropane yena abota mi pété. So atika bango na zemi na libumutoni nango. Yannick dit donc on a petit na hotel on a sur pour sur ici na moi monsieur Sili mais non c'est ce qu'on a vérité pour ça il n'a pas on a mode de la fête on a mode de si mode de la fête yango kaka oyo mode de la fête mode de la fête fezala mais oyo on a okebisa Yannick dit do ngana masa na hotel pe na aleki na hotel na kotika jamais kolanda ko pété yo ndo balo landa ngai na espace na foot la kana Miami na Ezo ozo ya wana na Melisio Diamba amela ka Diamba makasi mama te na comprendre pourquoi bien nga petit bangi amelaka bangi taka mutu mobima na tele biloko na sombe pas petit na ange leki ya bato ya CG Kika ya bato ya Nickel Kika na sombele malewa isinga non il faut na mela bangi so na meli bangi te na ke sombele de bula isinga ote ya muke oh yo pa na ngayo sanga bangi muke nene aboyine ko mela masanga na sombele 45 bula biamba ya ndiki dido mela bangi zosko na sombele 4 bula fu minene o aja kataka Noisio azwa boule 4 wana sangisa yango. Ayo biso na quartier la tête olia arabu. Atina biloko na madeso. Plus que modéro. Yadi ki di do nga masa na hote pe na ale ki na hote. Faire attention sur ofani na batu. Ozama ministère mo ya quartier la tête nanu epola no quartier matin pola nango ko via pola bino tunkuna na quartier matin bo pola orchestre le tika nango ya mona mwasi ale yo sanga nga na petit no na landaka yo. Et en plus na landaka no wa muto mbaso ba iseke non na vina ba bimi mbangu atuna rande niko wata mike wana tena ise lelo pe boss pichule la pesinga pe loko te boss mala itaka muta ko ba niveau yo Yannick na ko tono rando te mais les amis de Gino Mala c'est faut ba luko ba beto na yolo ye apavela benga Gino Mala isa masa nae boss na Gino Mala isa masa nae oh Mala isa wana masa na nga ba yolo awa yo benga ko petit ba master ta mulai loko langa ngala masa na hotel aleki na hotel ouais si na ngobongo mode de la fête mission na biso et puis ba mboto pe ouais donc mode de la fête émission les deux zaka kino et bato ba s'abonner na chaîne na biso Atlanta HD TV ils a place au vraiment les défenseurs bana wenge a ko bosser donc ils a Atlanta HD TV bokene bo s'abonner ko sala quand même bien on s'abonner on s'abonner na chaîne wana au ba actualité et na travailler nga mokote na travailler na des concerts nga on a combo ya Sephora la Miss donc balobi futur marié donc tolo baraka na travailler na Deka aux a Deborah Kobe donc na PCP mbote place azali moi c'est taille et on prend donc mot de la fezara kino batubo zala wana et en plus bobo sanate ko kino beta développer na bino Canada Express ezawana et to bo sanate événement ya munene eza makasi vraiment na espace autozali ezali eza flat hotel les banquiers où ils dans la lemba GD juste ko so comme na terrain GD wana tout ni avenir Lombi so koti kaka oleki a télé de GD wana au moni flat hotel ezawana les banquiers toi en soirée oyo tous on a des événements na mois au kaka na fait du mois au le 29 na le 30 vraiment bande kwa billard to bengisi bino boya bande ko obolingaka kino na ilanga donc moi ilanga ngo ba chambre eza nango taka to se ba chambre $10 chambre $10 au na franc ezali 28 000 29 000 yaka pe en plus déjeuner de plus de boissons ba pe so des secrets moi ka so futika $10 au côté na chambre malamoko wana to tiamo pona ilanga bato boya ko bota ofele boya ko tiana bazemi oh bato boya kotala bazemi kosala quand même bien donc merci vraiment na bato tout voilà donc merci vraiment maman Riti Makoma azande comme Nathalie Makoma famille Makoma wana famille biso te venanga Gilles venanga donc mutuji mutu abotsa vraiment Nathalie Makoma mobali Nathalie Makoma c'est grand frère nanga Moswahili grand frère nanga Maya Ndaku venanga Gilles vraiment na pesi mbote na pesi famille nanga mobimba vraiment
famille makoma mobimba na pesi bino mbote place bozali. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup abonné fidèle à la chaîne biso tozomo na télévision boza tellement bela ko la émission na bino suka na masolo. Là je salue Maman Reti Makom et puis derrière la caméra je vois Junior Lowata mopandi na ngana moni Shikito ya na pesa mbote belé Shikito ya yo yango wana et puis na linga bino mingi bisous bye.